En tout cas, 30 ans, ils ont facilité. Mauvais souvenir, ils ont encore. Oh, na joie, na mariage nanga, na bossa na angote safari. Eza, oyo, muko na joie kabilo na kangi, na kepa na biso, na tika ba nanga, presque 3 ou 4 mois. De l'eau qu'on est un mauvais souvenir à vie nanga na libala nanga c'est pensa. En tout cas l'eau qu'on a na sengi la onga mo nzambe pardon malgré bon moi nezala qui menazanga kande mutu akoko encadrer à l'époque. Malheureusement ngata on a bali couple na biso ba parrain na marraine ba kufa. Donc ba kufa 4 mois mariage na biso donc na tikala ka bongo la zambu tango mutu yako encadrer yo azate dozo tambola ka lokola baba na baba bazo kende muta solisa moninga azate donc ba mauvais souvenir nangeza la ka wana comme na kanga bilo na na kenda en tout cas wana ndetika lelo mabena mariage nangati souvenir à malamu vraiment na nango ya liboseza na nzela papa alpha babenganga mama na nzela ya mon chéri la babenganga madame na nzela na ye naza na bana o naza na bango lelo nzamba pesi biso babilo eze ebele toko otanga te ba souvenir eza mingi par la grâce de Dieu na nzela ngo pona question na yo mwana te yango eza moboku ya libala to abolingo te mwana koza na première ou deuxième position te elo mona koyeba bible zo bana biso bana bazali pamboli ko utepa na nzambe banda to balani na papa maintenant toza na 30 ans et 4 mois. Vous allez belé beaucoup de l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote balanyo c'est chez Biso TV. Oui madame na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na napesi moyini nanga mbote moyini bonjour moyini nanga bonsoir. Chez Biso Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Merci beaucoup, bonjour, bonsoir, bon dia, bon tard, ça dépend. Yangonga bobi ko rejoindre votre humble serviteur Safari Zinga Mobala Likukumamba la Mwindo Mobala sans itokinone na émission na biso ya qui fait quoi na chez Biso Télévision toujours kaka ndenge na bakana bino ke baba na aveugle bata la télévision kure kei nani akoyebisa moninga ke kure kei ouais donc toza na kati ya mosala c'est ça quoi donc chez Biso TV nde charge ya makambu. Merci beaucoup na papa Aleka Yembe na ebité na pesa yo nini papa Aleka Yembe na mambo makasi oyo sali pona papa na biso abulanga no oyo yasuka papa Bela papa Psenga lisungi banda libanda mboka azonga Congo bazongisi ye mais chaque Congo vient nga chaque Congo olembongo ya garantie ya ndaku ya papa parce que place oke zulenda ko wana vie chaka ata yo okovanda wana te donc na vrai boule vie tika biloko wana. Merci beaucoup Jonathan Moukadi sokoza d'accord nanga kotsanga cher internaute nanga babaye banazana nani. Merci beaucoup na évangéliste Christophe Mafuta le doyen Mafuta. Merci beaucoup na poupette la blonde Mimi Mantuela apo maneno. Merci beaucoup na chez Biso Télévision des charges internet. Maman bonjour. Bonjour. T'as la caméra pesa kombo na yo ozali nani? Babenga nga mingi na kombo ya mama Béa Bwaka naza servant de Dieu na église sur place église à Monsna Matite. Merci beaucoup maman Béa Bwanga. Maman Béa Bwanga za mariée? Oui, naza mariée, mère de 5 enfants, 3 filles et 2 garçons. Oui, ba komba papa na ya bana? Oui, Bwaka eza no ya chéri nanga, potobenga na bongo c'est mon chéri Bwaka, yango na basi normanga no wana Bwaka. Donc nous sommes famille Bwaka. C'est tout. Merci beaucoup na papa azolanda émission oyo mwana liboso kombo nani?
Stéphanie Bouaka, Christian Noël Bouaka, Stani Bouaka, Bénédicte Bouaka et ma petite Lisa Bouaka. Merci beaucoup na famille Bouaka. Mama Beya. Eloko mingi to bengi to yambeli on émission na biso ezali banda bobala na papa Bouaka. Ça fait combien de temps? Banda to balani na papa, maintenant toza na 30 ans et 4 mois. C'est belé, 30 ans il y a vie conjugale, na 4 mois. Donc Kalate bazokota na 31 ans. Maman, au monde belé. Au monde pe belé pour eza chemin on nzamba sala ki tozala bongo. Ozonga na ndako na bino combien de fois? Na ndako na biso na zonga une fois. Ouila kani. Wana bo mwana pe hein. Bo mwana po na bali na 18 ans. Bo mwana ezalaka na ya ozonge pa na biso ezalaka na une fois na zonge pa na biso. Ouila kanini. Toelaka makamora mike ka ya ndaku. Oza vraiment na no vandi vraiment stable te na kati ya libalo ebi de quoi non plus me mariage yango esalaki na zonga et pas na biso. C'est que vous allez qui préparer te. Bon, nakoloba bongo nazaka na vraiment préparé te. Donc nazaka pe na muto a soutenir ngate na époque wana eloni ba bengi mariage. Ah, 30 ans il y a vie conjugale. Yona papa bobunda combien de fois? To bunda te. Dispute, que soit n'est un peu trop dire à parlant, mais qu'on discute, on discute un peu, mais qu'on bundate. Non. Souvenir nini ya malamu ozanango pour na 30 ans et 4 mois ya vie conjugale. Souvenir à malamu vraiment na nango ya liboseza nanzela papa alpha babenganga mama nanzela ya mon chéri la babenganga madame nanzela na ye nazana bana o nazana bango lelo nzamba pesi biso babilo eze belé to ko tanga te ba souvenir eza mingi par la grâce de Dieu nanzela ngo. Ata souvenir bon appareil ya bana appareil benga yo mama souvenir pesa doso vani peso tali à part bana parier souvenir ya makasi ozana ngo na 30 ans et 4 mois ya vie conjugale ba eze belé te et pardon eza mukete hein. Souvenir à makasi eza amour na loyauté a pesanga ya on a mona ele ba souvenir nyoso ba ko pesanga na samoya. Donc tolo ba keye pe mutasaki mobali no ya liboso ya vie. Merci beaucoup awa ezaka kaboye yetele za émission na biso ya ambiance. Merci beaucoup na Annie Matalanga na Jeffrey mais na peso bambote place aux Ali et merci beaucoup et pas ya Alida Mabiala na peso pe bambote place aux Ali et belé Alida Mabiala motema ya Nene Kandu hein venanga Josco hein na peso mbote mariage ou tout ça la vie biso to ozwa ta invitation te to melia tata secrétaire vie Josco na poto Mama Beya tozwa 30 ans non lelo yo ba mama bala esalema après un mois bato babalani libale koufi. Est-ce que mariage ezali pour ce que ba mariage est belé sur ka cause ezali oh non moi c'est abotate. Est-ce que moi nazaka na première position ya libala to moi na yaka na deuxième position mais quand nous ko expliquer que na biso na place wana pour ce qui est commis désordre na ba foyer. Merci Safari pour la question na yo. Moi na te yango ezamo beaucoup ya libala to bolingo te. Moi na koza na première ou deuxième position te. Et là mona ko yeba Bible zo bana biso bana bazali pamboli ko ute pa na Nzambe. C'est que za na moment o Nzamba ko bongisa couple songolo ezwa bana bango. Eza na ta o Nzamba ko préparer couple songolo ba bota. Supposons Nzamba pie bino bobala ni kalelo tozo souhaiter ngo te to souhaiter ngo te boboti na obota na soki na bobonga mi penza malamu te popé to arrivaka bato so balani mais baboti omona bana na baza vraiment mal éduqué bana na bazotanga te bana na baza vraiment à bonne santé te donc Nzambe loko amonaka futur na biso na domaine la ko bota ko ta bien que so na pesi muto mwana ezapo mwana na nyokwamo
mais pour moi nana nyoko matache na nous pose na maternité et cause à la tête que le kwanza bache pose moko boye yango comme source ya division to ya bokabwani ya mariage na bino nazo croire na ngote ko bate ke ko bota tende yango mti ko kabola libala to ko bota yango mti ko fansa libala eza yango te safa. Merci beaucoup Longine Luzaya Dio Oyoki réponse Longine Luzaya Dio maman Longine Luzaya Dio maman Lelo Merci beaucoup na maman Béa. Est-ce que tango bobala nina papa pour lelo ba mabale belé ekomi au moins la boeso qui problème eza ya ndaku il faut bato libanda ba yeba yango. Et comme moi si a komi kolanda mubali tina musala on dirait yende mutazula ka mubali musala akende koloba n'importe quoi na bakonzi ya mubali na so ki lelo musala mubali na kufi na ko pesa réponse wana na ba ndeko basi mingi poto mona ata na barabi so telemi okuti nde mwasi azokanga mobali otuna nani o mobali na ye to mona mwasi azolanda mobali abele mobali moyibie à la fin de compte tunise kio mobali nanga do babilonyo swana eza bien te na domaine na mariage tozana bato to benga ba parrain bato basungaka biso tant to balani bato bazaka na biso ba accompagner biso na première année deuxième troisième quatrième année pour na ba conseil pe pour na koyeba kotambwa na kati ya mariage na biso surtout toza pe na église place ba bénir bino place ozako sambela avant on bal bozana ba servante bozana ba mama mikamdo baza mieux placé ya ko conseiller yo biso na Afrique surtout na ba bikolo mususu toza vraiment na ba grâce te que moi nazo bala ba préparer que tango ke libala eza pona boy tango ke libala okuta pona boy ba préparer te ba bazalaka moi la se présenter na mobile ba zui doit na bango tout ba tingi kezandeti tabamo bakanyo singa batindi ki o meba ebite ke ozo kende we koyelo liboso eza comment mais pour na toli na koko pesa bato abongo bao bazalaka problème eza na mobali alandi mobali na nzela na musala vraiment eza bien te safari eza bien te comment poto total lelo totonga même ndako eza na chambre eza na salon c'est que le quoi batie mire eza na problème mususu non plus e ko bima na salon il faut que suka na chambre donc problème est que bimi na salon et comment luka muto amisa to ya obakam muto amisa to na est-ce que kozwa muto malama ko guider bino po botumela ou bien oza muto aloba be ke panzana po yo pozabo ce n'est pas ça s'il y a un problème et loko liboso na opia conseil ko luka na bato to benga couple ba parrain na bino o ban quatre bino na contenir ba mariage na bino boke bo solo litala likambo eza bo ba moyen obongisa pe église ozalaka nebeke ba église presque mingi to koma na ba réunion ba mama ba kiti ba mama c'est que ba kambi baza OK ko pesa problème no kuna na kasi ba kosunga na conseil en plus prière ezanga te nzamba salaka bolam na simanyoso. Merci beaucoup Mama Béa tout le monde rappelle libala mususu batu babalani babane bazali na problème ya azobotete azobotete au moins la boetan ba kabwani ke kota ke aboti ke kota ke pe aboti et là on ni sala ka ke notango bazaki ensemble babanaki ko botate ya ça fait nga pela tuna ba question na j'aurais pas réponse na on te faut tout ba scientifique baza mia ko répondre yo mais nga na tuni yo atake mukambia ba mama no boye bindeni boka wane cause la problème scientifique ou bien la spiritualité batu bafanda ki soit na ba yo kanate makile zo simba te moi ke ya panzana ke ko bota wana pe ko bota c'est mieux ya poser une question na ba scientifique baza mieux placé à répondre yo mabe na église na bino ozara responsable ani na Amos naza a cadre ya ba mama comme okambia ba mama numéro 1 prophète Nayo Edidia, prophète Edidia, bishop, bishop Edidia Arlanda yo, na minute oyo na émission oyo. Kota la prophète Edidia, oko loba neni nengo vandia. Nathalie kaka papa Edidia te mais Nathalie couple na bango, vraiment nzamba pesa biso papa moko motema malamu. Mama moto zana ye ya motema malamu. Nazoloba non plus pour na lekine émission non wana na ibsaka bango ata tozana bango boy donc nazana grâce moko ya ozala pembeni ya papa bongo sauf moza pembeni ya papa bongo ozana grâce moko particulière donc oza ta mso pona mana babota yo te nzamba pona ko ke ozana pembeni ya papa malamu
kozala pembeni na papa wana nde yango moni naza o naza lelo ya 30 ans de mariage. Tozwa qui déjà ba souvenir ya malamu na 30 ans de mariage na yo. Kasi mena na 30 ans wana pe bo passer pe ba parcours rebelle et toko zo mauvais souvenir nini ozwa na 30 ans de mariage na yo. En tout cas, 30 ans eza facilité. Mauvais souvenir eza moko. O nazwa na mariage nanga. Na bosa na ngo te safari. Eza oyo muko nazwa kabilo na kangi na kepa na biso na tika ba nanga presque 3 ou 4 mois. De l'eau qu'on est un mauvais souvenir à vie nanga na libala nanga c'est pensa. En tout cas l'eau qu'on a na sengela onga mo nzambe pardon malgré moi nezala ki menazanga kande mutu akoko encadrer à l'époque. Malheureusement ngata on a bali couple na biso ba parrain na marraine ba kufa. Do ba kufa 4 mois mariage na biso donc na tikala ka bongo la zambu tango mutu yako encadrer yo azate dozo tambola ka lokola baba na baba bazo kende muta osolisa moninga azate donc ba mauvais souvenir nangeza la ka wana comme na kanga bilo na kenda en tout cas wana ndetika lelo mabe na mariage na ngati kalate mwana no ya mwasi ya zobala kalate mwana no mbali aobala conseil ni opesa bango conseil na pesa ka bango à tout moment mariage eza loisir te mariage eza business te mariage eza toloba ninde bokoma leye ko bala na ba salle de fête ba tubaye tout consort ça fait biso to bala na ba sa mandala la ba tie mandala la ba tubaye ba yembi esili OK civil bozonge zalaka non plus ndeto ekoma lelo ba makelele belé na ebité so banda to bala ti wana échange biso to pe banda to bala ti wana to bota te so pe banda to bala ti wana to koma esika to ko luka kokoma te na yebité mais loko na loba na ba nanga à tout moment que mariage est un engagement moko yozo ndima ti suka d'autant olingi mwasi topo olingi mobali yo mwana mwasi yeba beke ta nazo lingi te ta na omone na bo na olingi te ta na omone ndeti bino koma aza swag aza bo non plus donc nazo lingi ti ata akomotanga soi so nzamba permettre tous à la vie aza mobali nanga aza mwasi nanga na otikala ko changer été que lelo akomi ko bela to akomi osumbala bilamba eza suyete na komi wana non mariage eza d'abord une institution divine on nzamba pesi biso lokwa cadeau mariage eza lo moko tango s'engager te pour se limiter quelque part non na s'engager ti na koma na suka ti mukolo nzamba babeke lelo na zumoko gloire ezonge pa nzambe mariage eza bongo mariage eza te likamke tant ozana botozo mona to mwasi azomona nazana kitoko so na bimina okezwa mususu non mobali pa mona nazana na mbo mukona koya te na okelukwa mwasi mususu te mariage eza likambo ya engagement ti Yesu akoya kaka olobi mingi mabea est-ce que obunda pe na bambanda te wana jamais et retira la paix aux alates. Oyoka pe papa na mana. Attends na yoki ba mo mutu bakima. Ti lelo papa zaka na ba. Jamais. Wana koma mon compète. Vous comprenez biso qui est à la raboye ambiance sur ambiance donc so bino na ba chaîne na bino na ambiance te tali bino mais biso na ba émission na biso donc na DG qui mana calculatrice de la presse moi ça na PSOP bambote place aux Ali Montréal il dit je Mosolo misape électrique donc il y a la rawana pour na montage Jonathan Mukadine motazo comme ça nga beauté pa na bino ndenge bozomona nga boye na ba laptop na bino na mabeya ozaka na ba camarade est-ce que papa boye la yo ba camarade parce que mibale belé lelo e comment soit bali mwasi na lingi koyoko na ba camarade te sikoyo mutu akozala ndenge nini sans camarade na ndako na nga bandeko na yo bayate kaka bandeko ya mubali ça fait nga vraiment na kokola nanga ba mi vraiment na na ba camarade te à part camarade ya classe to za pe mi ko suka na classe donc ma meilleure amie ezaka maman nanga na papa nanga pesi so pe comme papa maman te maman nanga maman Clémentine Meta
aza en vie. Papa Satiki Bisso, que son âme repose en paix. Maman Meta na bon monde azara meilleur ami nanga o tozali ko partager na ba nyonso ata ba kati ata bilo musumi azaki nanga vraiment na lo bandeni kanda ezala ke pani makasi ngao na sexa maman ngabi jamais ndo ngobolanga na ko bokola ba nanga jamais donc ami nanga ezala ka mama ti lelo pe na zana ba camarade te o camarade intime vraiment beau safari azala te à part yo hein bon love kilao love malete ma copine malgré akenda moi ta ebele azaye copine malamu tozaki naye na bandeko to sangana na baona lingomba pona koloba malamu tozana bato to sola bien to na bato to sika bien na kata lingomba baza mais camaraderie penza camarade en tout cas na camarade ti siko pesa na conseil kasi na ba mimi ba oyo baboyaka ba camarade ya basi na bango est-ce que ba camarade ba to babaka ko bebisa basi to ba ni do na ebité yo mekano ko conseil ni opesa ba mutu po beba eza ba camarade te mutu po beba eza te ke ba ninga moko baye ba bebisi ye ndepe ya landi. Moutou de lui-même, sommes dans 18 ans, ça déjà mon colo. Ah, bien que on a ça les âmes à l'âme, on a ça les âmes à bé. Moutou à cause azala qui bien. Dès que le baka, fiana zaka bien, mais une fois comment on t'aime, on a ba camarade, moi ba mela ba cigarette, yé pas comment on mela ba cigarette. Ngana ba eza baka, eza influence mouté comme tinda esiko. Que na sala o muninga nazo sala et sala nga pe bien. Mais ce conseil c'est moi ils ont bien que loko na ça les a bien té. Nanzimite que camarade a obebi sanga. Pour nangala nzimite ke camarade a bebisa moninga na koboya ba famille ya mwasi baba ya na ndako kaka na peteka boye conseil no pesa bon koboya ba famille ya mwasi ba na ndako eza vraiment dignité pour une fois bato na basangani mibale bible eloba na biso ba komi 1 ta ba komi 1 c'est que bosangisi les deux familles et komi famille moko comment si ko yo ko boya ke famille moko ya kala ndako musu ya kate. Hein, ça fait tout le monde la biso bas c'est ça na basi mso lingate famille mobali pe ya ndako po na ngala mona nanga ngo malamu te même famille nanga même famille ya mobali nanga et comment déjà famille po na famille les na mso ba nga tantine wa mso ba nga mémé ba mso ba nga yaya leki donc comment déjà famille ti na rolobate ke famille intele ya ndako te là je suis pas d'accord avec ça. Jonathan Moukadi, Montréal, Jonathan Moukadi. Viens nanga Christophe Mafuta, Ozoka, Christophe Mafuta, les doyens Mafuta. Mama Bibi qui a la ungina. Maman Zopé sa conseil, na 30 ans na ye asali. Mama Bibi, ceux qui ont rolinga ou sa biso pe conseil na émission nanga ya qui fait quoi? Kaka yo kaka mama Bibi maboko nanga eza polele ya koko yamba yo to chaîne nanga pe eza polele pona ko yamba yo. Mama Bea. Tout le monde a rappelé na ba couple mususu. Siko lelo yo mobali yake kobota libanda. Do mwana wana baboti na libanda aza mwana te kaka o ya ye baboteli ye nde bana. Safari et ça la passi pour atana boye to kutana na bakawa na to meka kopia conseil pour to bongsa kimiezala omoni banana ba papa ba yela biso banana baza ba innocent banana baza na bango na problème moko te ke ayaki po a troubler mariage na yo ayaki po a troubler libala na yo to pe azangi sokimia non mwana na kotala ye aza toujours mwana na yo po aza mwana mobali na yo na ko yeba te koma mobali abimai po abota libanda to yebite ezaki nini etinda mobali abota libanda to yebe loko wana te ta mosu de kozanga kotosa moko ezaki na ndako ta mosu kozanga koyoka na moko ta mosu ka mukolobo discutaka mukie na moi mukana diabe pour profiter papa ke libanda mba mo mwana na propriété pe nyonso wana ezo compter safari nyonso wana ezo tanga papa une fois ke libanda mba mo mwana na ndimite ke tamba yebse ke naza na zemi na yo alobaka na mutu wana boma mwana ana po mwana na za innocent mwana na soka botami bayeli yo mwana bokola ye lokola ka mwana bokola ya yo
ngana ebi ba mama na biso musu akala na quartier ba bokola bana bambanda ya moko te bana ebele mais lelo kotala bana o ye moko ta bota na libumu na ye batikala osali sete loko abano ya bokola batu mususu donc so bokoli wana na mwana na mote ya malamu ozala toujours béni so bokoli mwana na mote ya malamu akolinga ka ota musuko leka mama azaki porteur na ye o ya memaka ye o ayaka ko bwaka ye po mwana na lelo soka bongi atangi vie ya mwana na ekomi bien abandolo mama okuta memanga la zema bwaka anga mais ezala na maratre na muta bokola anga seke yende mama na nzela mwana no bie kozala béni na nzela mwana no oza esengo pe oluka division to bandoka bola na bana ke oyo ndeko na bino papa bino abota libanda au monde des choses au chabana ilo mona mutu mais tant aux chabana na mutu ke oh supposons so kute mobile na bana oh bayana bino so bayela ke ona sima oh baleki na bino so pa kutana na âge moko la mwana mona ndako bi oh baza ba mapasa nanga ça se passe comme ça bana na so ba beaucoup na bango bien amour ezalaka nango bo mola bien ke bozala béni nyonso bino ezana okamala mpo makelele bando zalati soki okuti bana ya mbanda bokolo malembe bazua ya mbanda na yo tia pembeni bokolo bano yo wolo 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 wo mabia est-ce que na kosi okosi ko wana olo bana na lombo to na te okosi vraiment bo bana mbanda bano yo kuti mama bangaze mbanda na ote po yo yebi mama bango te okuti bana kokuta seke bana ya mobali na yo me mama na bango atikala ozala mbanda na yo te wana okosi. Merci beaucoup na moni na simakuna ba motsa biso boedo qui c'est qui déjà TV zalingonga mama be ya ovandi otali safari fala tunanga keso ya tuninga tezaki nini oyo momoni na moni otuni nyonso ya safari otuni nyonso na ebite soki oya otunanga na ndako bosani mususu bosani atana ndako to bandela mbala sima. Merci beaucoup Mabea. Tantôt na nzela ya émission oyo na ndenge opesi conseil na ndenge opesi témoignage ko ozape na mama moko asepeli na yo abenga yo a contacter yo soit une église mo bo lokolo za mukambia baba mama o kepesa pe ba mama mo ya église mo bo conseil pasteur mo bo Rolanda émission oyo asepeli na yo bako contacter comment pour na ozwa mama Bea eza trop facile na numéro nanga personnel 082 82 97 97 5 na suka wana so osali onkamba moko ozwi mama Bea ye moko 082 82 97 97 5 soit olingo monanga trop facile naza na église to sanganaka mardi jeudi pe dimanche so kitika na Chilombo wana na salle de fête de luxe na ngambu ya nunga toza wana okuta biso donc mona Mabea na facilité nyonso commune ya Matete. OK, merci beaucoup. Attends moi dédicace à liboso ka epa chéri nanga ba bisous ebele mon chéri, je t'aime trop yami balé bana nanga tous mes petits et mes petites naza pe meme abato ebele ba bisous na ba mama nyonso to travailler na bango na omona mama Blandine na omona mama Anita na omona mama Pascaline Mboyo toza ebele ba mususu na bosa no bateke Mabea bosa ninga na ko bosa na mutu mote so na bosa ni safari za lisumu eza momi mama Rosie bisous wana ya yo oza mama poza na motema munene na kanisi bambote ebele na bana nanga na bandeko nyonso bayebi mama Bea en tout cas bambote pe ba bonne chose. Osani papa Molimo Bishop tant dana lobi mama donc mama azomona déjà que papa zana pembeni ya mama malamu ezana papa mope malamu na bosani ote papa nanga ozalaka conseillère ya liboso na nyonso eyelaka nga na nyonso ekomelanga physiquement na molimo na nyonso na ba prière noza papa Edidi en tout cas ba bisous ebele papa sikozali. Merci beaucoup na prophète Edidia omoni atako prophète Edidia na koloba na émission yo prophète Edidia aussi singa ba unité na ngai belé pona kobenga yo ozo ya pété yango ke no mama Bea aye ko couvrir yo mais ngana na besoin ya yo moko face à face mbunzu na mbunzu tozala awa na Chebiso télévision opesa makambo pesa yo
toujours kaka slogan na biso ke sombela chez biso télévision émetteur, sombela chez biso télévision émetteur. To sengi $50, te $100, te $20, te $30, te kasi to sengi $1. $1. Kaka liboso ya etandoeke na yo, na liboso ya laptop na yo, liboso ya téléphone na yo, liboso ya télévision na yo, eza na ba numéro o eza affiché liboso na yo, numéro ya compte bancaire na biso eza wana. So télé biso tokozwa facilement. Numéro ya M-Pesa pe eza wana, RTL Money pe eza wana. Soki osepeli na émission oyo, opesa ba remarque, opesa ba conseil et pananga safari nzinga mobala likuku mobala mwindu mobala sans hydroquinone. Au beti plus 243 85 87 26 496 plus 243 85 87 26 496. Merci beaucoup na mon pasteur. Bienvenue Matona, le docteur, bienvenue Matona, na maman Elali Toto, bana nyonso ya église Cité de Lumière, na quartier Kwenge na matete, na pesibino bambote place Bozali, kasi soki yeso ayete tokomona na mbalasima. Bye bye.